Na ero auluka mukanda taka mutasida bapimele mukanda boyo sala nini na orchestre ero te auluka lié bani azalaka bon so amoni mutabimisika bani ko poster pour ko aborder mais na ero poso kufa na poto kuna to zela ka to enterrer po na minute ça ya zana étiquette na poto taka mba opese mukanda te side za njoto ba otala o enterrer ni to pese mukanda poso do bito pese mukanda tanga ba opese mukanda boti na mutu mwana bo msaoza na sida muto yo kobota na opese sida siko ba pese mukanda sa no bo maboma kaba yeba olukele solution façon ya Kishasa wa makametali bango ba yeba ni ndenge nini bakutana na ba gérance na bango na so bazaka ba lesbienne na so balingaka mibali moko na so bazaka ndumba wana ka bango. Donc voilà, rien à dire, sauf que conseil d'un peu si à moi. Et la bina filé ROT. Il donne des postes pour ayate dans la personne. On a posté na été pour ton information, bina filé na posté noté pour solo la té. Alba yebina ta yote. Ayebi ata yote tika loko zata na numéro na yote tika kombo na ye tika ko poster na ba page na ya yebina yote. Na ROT aza besoin na yo pété posa inspirer. Affaire na bango ba sika bakutana ki pour le sinza ko finga karinité na mona pe karine sika finga bimisa mabena yete. Afinga akara ya likolo baza ba base na mo ba yeba ni akato peut-être ngana onde to fandi to ebité donc wana ko kota ngote za ba kamna mo ba yeba dala ka vie ko ma passe to ko abiro zo préférer ko bala mongol pona ko lukali bala poto mais silis abir pona ko lukali bala poto mais sala makamnu na kimia pourquoi yo kota na ba contradiction mo makambo yo yebi to bana ko loba est ngana wata to za problème ni wata za misinga za journaliste sur la mama site ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas ya ba 001 blague télé lo solo li biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama mnaona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a el biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na ba tous ensemble sida bile na ndenga indusa Victoria certa. Amen. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la poste congolaise pour le compte de votre émission Micro Libre sur votre site Congo Victoria. Oyo ya mon boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, hein, le boss charismatique, c'est lui qui acheta, qui installa. Alors aujourd'hui, nous avons la bino moura de la presse. Tome campé ko solo la naye boyebi mutu oyo a sokazo loba vous comprenez ka clash arrêté balbara et loko na place nango ataka loko vraiment la place d'Insika Lango. Merci beaucoup à Miller Ouakou qui est derrière cette caméra. Merci à tout le monde qui nous suit de partout. Là, je vois Georges Louboma. Depuis Dallas, là, je vois double maître Augusto Moukadi. Na Kataba France, Wana, na Moni encore une fois. Hakim Pembalama électrique na Belgique. Yadadi ma baby me konda double commune na Kataba Paris. Nazana Moura de la presse. Moura de la presse. Boni Yaya. Bien, Ritoro, bonjour, ça dépend de l'herbe, bonsoir, nous avons toujours un système en boca fati. Il y a rien à dire, tout ça, pour vivre. Voilà, rien à dire, vous allez toujours vivre. Moi, de la presse, on a un bio mingi parce que nous déjà c'est tambo, il y a internet partout. Le sélection de la presse, vous avez un kabwana. Est-ce que d'ailleurs solo boza ko kabana so kabana ni raison ni sali ki boza ko pendant lelo bon fait tous au kabana sauf que mutu azana ba occupation na ye mutu amta comme l'occupation na ye mutu amfa gérer ba faire na ye tout ça na internet mais mutu amta za rappel ba vie privée na ye mutu amta za blo na gérer donc yango esali moi ko kabana moi muke pour mutu amta zo gérer maram na ye les singa pe na gérer ba faire na nga magala gérer ba faire na ye benji même ma fleur même ma Malika peut même donc voilà on moni tous kopasu ko sanga na penat ya ibo bana ka poza pe kana ba faire ay botamika lelo ezali kamba botama lelo te sauf que et peut batendre des opé ça mate to kuta na biso na ba place mon peut to kuta ni to fani to seke si les cibles donc c'est ça on soigner moi on soigner te beaucoup bébé neza oui bébé nezali raté hein ndako nyso mabeza raté bébé nezali par rapport que non et comme idée ka ba msuba côté li Benji ba msuba za contre Benji par rapport de Benji ba bunda ki na cameraman ya ba Ken et ko ba commettre na l'état Ken na Jérès Malele alors ba Malika ko ba travailler à kuna na Magali
likongolo ba côté lipe cameraman na bango na ba boss na bango ni bakangai bango bino pe otika na ngambu ya Benji po boza subo suni fleur makinis ndenge bozala otika ce que quoi 3 oui ouais ça famille tous en ba kamo tes famille sauf que famille a son problème ils ont raté problème ils ont raté to gérer on peut te miner to gérer ils appellent ba temps to kuta na bomo na biso surtout tous ensemble donc voilà na rolo ba mabe muto ate po nyonso zo mona za na famille donc lobby pe au moins rato solo li tous en la biso. Voilà, non, moi, je suis sololi, bozana bino, mais tout à l'heure, qui il faut ça qui analyse par rapport à faire ya Cynthia Kapashi, airbag par rapport à site comment qui réflexion de télévision, mais quand internet a bien internet la église, na télé sur internet, na moni kuna ba confirmer que site wona daki ya Cynthia Kapashi daki ya mutu et mukolo site ndi a récupérer que site nae parce que télé yo mura ndeko ça qui ba analyse ndeko ça qui ba internet wana autant que internet au moni pe que za so daki site nae te. Bon, dans tout ça, nakoluba marambo nga na monité na open na yebité biso to yebi ke site atanga bimaka na airbag albino site na izanga na ba sport mona ke albino eza yi. Bon, et le resali parce que mona skolo site ba pirater site ne donc andai ko travailler zaki en collaboration na mutu ana sali mabe, hein? Donc yanguni le sali moi passi pour biso na biso ba congolais to lingana raté. Zo mona eloko ko tela mninga 100 francs. Muninga zo bokola mo aneka na eloko wana mais au préféré ça les lots bon wana na ko tango penza te po makambo pesa clarté au monde ata yebon pe la fille pesa clarté azo éclaircir bien te koto tozo comme kolo site alopi ngande kolo site to yokana kina ndo kokabola mbongo kuna pe tozo yokake ya lobi ngande kolo site mbongo ndoti ngeza muke bon moi to kota makambo wana ezate po to yebi relation nino bango bazala kina ngote bango mibale entre temps tozo mona ra ke ba pirater muninga site bon neloko yango pe na koloba soki ezalaki ke eza site ya la fille oyo azoloba ke site eza ye Cynthia Kapashi ya salaire rare po na minute oyo afongoli ya ye omoni akokomisa 500 bone kutu te ya solo te natali na site oyo afongoli sika 500 bone azokokomisa te mais na oyo wana ntango efungwamaka azanga na lupemba na ye soki mpenza azali na besoin ke eza site na ye moko fale asala lupemba na ye mpo na ntango afongola airbag ya liboso moins d'une semaine akomisa déjà ba 3000 abonnés. Mais ce que les gens comme ça 500 abonnés pour dire que les gens ne sont pas là en bas la mort. C'est comme il y a deuxième fois et bébaka. Marocain na ba congolais pour tout l'ingana raté mais concernant au pays ça y courage car malgré ba wana ba loani ba déverger ba bien virginité donc voilà na héros na héros quand c'était à bon na héros ba bien bon na héros atayo mo abandeli via zéro ce qu'on a ya mi balé simba sauter ça moi passe deux fois bunda et puis le quoi ça loani pe na polémique ina na yo s'abonner donc voilà la maman pas bien ndenge Karine ndenge loba ki bongo c'est comme si les quoi les 8 chakunde ko sekate Karine sekaki déjà aka ba faire na bon ba ebe sika ba kutana ki pour les Cynthia Kapashi Karine te na mona pe Karine sika finga bimisa mabe na yete afinga akara ya likolo baza ba base na mo ba yebani ya 4 peut-être ngana onde to fandi to ebité donc wana ko kota ngote za ba kamna mo ba yebani pour les na mona Karine fingi mo na zanga tata ayebi yango sika yebi muto abotana na ye ayebi garçon akimara donc voilà to lo bango te ba détail msusu Karine lelo aloba ngana bokola mo na sombele ba mili ngana to salate asala donc voilà voilà ça na bango so akumisa yango nzambe pa kumisa makaka so pa kumisa yango te etali kana nzambe mais pas ça mninga ba sepela na ngote lo ba congolais ba zobosa pas ça mninga ba sepela na ngote so moni kambesa bon ba finga ya zanga tata ba finga ka bota mo na zanga tata mninga moni asala mo eloko na ye et sombela mo ane miliki et sombela mo ane lamba les losko so ba pirata ngo kumisa bon point moni zaka ma biso ba congolais to lingani te mais à part ça wa makametali bango ba yebani ndenge nini bakutana na ba gérance na bango na so bazaka ba lesbienne na so ba lingara mibali moko na so bazaka ba ndumba wana ka bango donc voilà rien à dire sauf que conseil na pesi en moi. Voilà donc Moura de la presse, merci beaucoup parce que au lobby yango éclairci yango Moura batum susu bazo ko lobana ba fan bazo ko komana ba pa Kinshasa ezande ko moko o to kotanga komona ye abiri azo kebisa yo otika ko finga pa push odo finga tout temps héritier watanabe en soi s'il faut dire vrai Moura de la presse problème ni oyo zala on a héritier o à chaque fois ça qui va clash ko finga o comme ki abira comme ko kebisa yo alobana que non tuna gloria. Parce que tant que le bloc avant de yo en soi hérité ça là on est dans un problème hérité tu n'as pas battu balobanga na finga hérité bon jusque là na senga ka bango vidéo moni ne lo onyo so photos arabe intellectuel ceux qui boyebi nga na finga hérité bo memenga vidéo bo bi tala vidéo finga hérité yango bo kanganga banyama encore bango na bakenda bakanga bango parce que batanga bakomba bafali na télévision
tout le monde a battu basé belé sur tout temps ba komba patch RFI ba kanga bangoti mais nga so bona ebiti que na finga hérité na zape na problème hérité moi elo musuna oloba elo réseau ça ba congolais moi ma boma parce que tala ka vie et comme passe mutu lokwa bir ozo préférer ko ba la mongol pona ko lukali ba la poto mais si abir pona ko lukali ba la poto mais ça la maramunu na kimia pourquoi yo kota na ba contradiction moi marambo yo yebi to ba na koloba est-ce ngana wata to ko problème ni wata za musicien za journaliste oui eza musala sauf que ngana yamba nga wata te na émission nga non pe na kenda la team te ko poser ta musicien la team micro non na sala ngote na yebi na rapi marambo le canal non pas kuna nesko so keba okanga o betsa yo parce que finga leader na journaliste sauf que na oya te pour na accorda orchestre wana te non na kenda kuna te pour orchestre na pe accorder nga na sala émission na non na sala nga ngote donc voilà na s'attacher na bango te que to na tsenga pe te pour na zapi na temps osenga te nga sala ngam nanga ero kuna ro yamba musicien boy atala mi 200 vinga mo na sala clash nga 1000 vies bon na ero na que le musicien ngam na leki nga yo na ba vibo donc ero na nga temps yamba musicien te sauf que na osama ngam nanga na temps akoma wata te moi je parle de mais c'est 20e vitesse so ba on yeba te 20e vitesse on a lo ba ngamo na yebi ba na yebi 20e vitesse wana muto on a zo lobela donc na ero na temps akoma wata te na temps akoma c'est le chaque jour na émission na lo ba c'est le yo aussi loko to zali nzanza bo pona tanga wata bona obangani ko banga selo te kwa te exemple na pese pona tanga wata bona obangani na obangani ngelo te mais ce qu'on a temps komba wata te wata za musicien a sala biso a sala musique to beta to yo kaka lelo to yebi wata non na temps komba wata na mabete sauf que je parle de mes 20 invités à beta musique et simba te ero ba epsa ke luka wera mtaza tata na oyo finga ko yo bima na ndenga mabe alingi ne ko luka wera te siko ozo sape musique zo simba tozo kundula biso ba piki me ba kanga na ba prison ba yakara o ba bete lo ba générique peso simba te ok ko luka biso vient na biso beta un queen flamme fimbu ba tenso ba bini et comme ina tourna yo ba tolo ba te bo so tolo bi bonde to fingi mutu te eza juste tolo ba vérité c'est le héros kutu a mon année musique zo simba te abina fana na château na teka ma papa pour na bande eza ma bete initiative atika faut ko kumisa ba musicien so ba so ma na bango simbi te ko ta musique ba kene le mususu simbi faut féliciter bango yo nga pela MC 20 vitesse ko la musique zo simba to lingi no pe osenga wera pardon te kana tanguba na poto et ça appelle roté voilà héros dans fin hérité na problème ni hérité beta ni musique na ta beta musique to sepela na sauf que problème ezate mutasa pe numéro 1 ezaka fali pour pas bo atana héros tuninga musicien mon autant que le combat musicien mon te pour mutasa numéro 1 ezaka fali mais yo mais autant attendre ni mais yo comme déjà attaché de presse il y a bien filé ce que autant attendre ni kasi bina fila ye na maramna ye to zile bima to yebi ka opesa makambo po na minute biso to za na to yebi ki e bina filé to yebi maramni azo préparer so pe bimi peut-être le kana ba mais c'est 20 invités so ba yaki liboso pour bango nde baza na minute yo rien à voir na ba musicien ba beta musique simba raté po biso to za intérêt à musique tozo mo biso to za na poto lobela chronique to lobela chronique musicale to lobela directement ba musicien travail nini ba sala na musique ngana ko za la fanatique à musicien te na le kata beti musique simbi te na le kaka ke yo 20e vitesse musique simbi o beti musique cartonné te ngana fanatique no te ke o luka ba fanatique no baza bato ba somba disque na o ngana za journaliste so na mo musique no simbi te na le kata télévision na obi musique no simbi te parce que le comment buma na musique yango wana soko lobi bongo musicien moni loko fingi e comme ngamba la police e kende simba or que nazo pesa yo idée peut-être mbala sima so ngo bimisa album oza na stratégie ni obimisa l'album mais yo pona ngo e comme ko ba fingi yo ba fingi yo te le lope so fali pour pas beti musique simbi te na roleka na bi fali pour beti musique simbi te en tout cas bongi sa koto BBC ozomona et c'est ba suggestion na ngana ba point de vue na nga yo ko yo okata ngo te comme ko na fingi yo après to c'est la bina filé to yo ka kibiso moto fanda kinaye to yebi makamni azo sala so ebimi na sil makambo ezali. Voilà donc wana sko tango lobby mais lobby pe que non Karine Mokonza longo pas hérité au talent mais lobby aza na place à roya mais tout le monde là qui a posté qui déjà a festé per bien filé la page naé donc et mon na comme si azo lingana tia mutu suko pas bien filé na héros te héros a luka mukanda ta kama mutasida ba pimele mukanda bo yo sala ni na orchestre héros te a luka lié bani azala ka bon so amoni mutabimisika bani ko poster pour aborder mais na héros poso kufa na poto kuna to zela ka to enterrer pour na minute ça ya une étiquette na poto taram ba opese mukanda te side za njo to ba otala o intérêt ni to opese mukanda pour so do bito opese mukanda tant ba opese mukanda boti na mutubu mwana bo bimsa ozana sida muto yo robota na opese sida siko ba opese mukanda sa no bo maboma ka bat ye ba olukele solution façon ya Kishasa ba olukele yazo ngane façon ya Kishasa bo yo bo mamili mabate bele bon na poto ta yo mo
azonga Richard sida ngo confirmer kaza na sida uko ana ya boyo bisolo te ana sida ba lukele solution na poto baba ba pesa bata sida sur mukanda te poto zo comme organiser bata sida ba zo sur mukanda te donc voilà na héros yo ba repesa mukanda te pa obota bana ba sida to ba ya comme nationalité sidatique ta la siko bona héros ba ke ta la kana poto ba ke rusangisa ba koma mutu maye apesi sida aye na sida na ye abandi kobota bana siko bana na pe bazokola na sida ba pesa su bana o ba roya sima nationalité longa maman française comme une nationalité sidatique na héros ya ta yo mo ba lu kele solution fa zonga siko ye tellement les kaki na banzela milai ya bibale ba otala siko ba zonga c'est direct ndenge nini ba lu ka siko ndeni ba kozonga sele aye akote la kina mboka nini bazo zoate le mo yo pousser moi mulai ya ngwana mais sinon ta zonga ni kishasa mais na bina file héros te nem donne nga poster bungo ayate to na besoin na posta na été pour ton information bina file na posta noté pour solo la te alba yebi na ta yote ayebi ata yo ta tika loko zata na numéro na te tika kombo na ye tika ko poster na ba page na yo ayebi na yo te na ROT aza besoin na yo pe te poza expirer oza penda expirer mo neto ko mara soki j'ai comme expirer ezaki 1000 francs tant comme expirer comme 100 francs siko yo RO za na R a solde muta somba solde na R a zate biso to na besoin to sombelo na magasin yo te na RO tika bato ba yesima ba bima. Voilà, merci beaucoup moi. Comme l'impression vraiment consulter mettant autant la analyse par rapport à la musique congolaise. Tant deux mots la émergence il y a artistes musiciens par rapport il y a baninga mususu. Au moins la musique na biso ezo komata ou bien ezo kitana ba buzo ba polémique ezangati. Musique mutasali moi komata musique za fali pour papa la rara qui parler ba polémique te aller carapeta finga bolo hein. C'est fali pour mais en soi bo musique ezatteint ba pas fali pour na moni mutabeta sur musique akito azatteint. Ba on nyo surtout ba comme bleu moko ba comme les oiseaux de même plumage. Bon bino so bo beta musique mais na era ya ba nini e komi bo comme robimsa polémique. On a leki o leki siko musique nezo beta wapi. Poto yebi a fali pour mtezara sans frontières et côté partout. Yo leki musique nezo beta wapi. Et comme ça fali pour pas que zo trophée na ye comme yo a somba ki bongo yo po somba kasi trophée que rozoate ya likuta pour que yo zo wapi. Vous mona maramnyo so donc musique ezo kita pona ki jalousie leki na musique. Mutu po beta musique malonga zate me boli ko se jalouser nazo comprendre te bo se jalouser nini yo za na orchestre na yo okuna na orchestre na ye production pe ya ranzela morote yo roya na production na yo kuna ya na ndenge na ye donc voilà ko se jalouser pour rien lelo so ba Davido ba tomo parce que bazaraini non na yo na ngate polémique o Davido aleki na TV nga aleki hero te ezanga na ngote ba on so bazaraini biso ka ande mona makama pe la plupart ba basala ngo ba beta na musique simba te o basila ngaka uzana ebisao mona minute fali pour mtaza sans polémique na yebi ngate so bat na yimi ba fingela ba mais fali pour na leka TV ta finga mabe mu donc yé comme ta beta musique na mona réserve numéro 1 ba na nyoso batikali ba beta musique simba te na te a pas fali pour ba on nyoso ne batikali na ba wera na ba jibe na ba waze quoi ba wera ba bata générique to comme ça ba ba vient na biso ba beta musique rumba ezaki to ba nyoso bazalaka na ba nyoso awenge de ba tombola rumba ba na pe balongwa bazana bango pe na marquage sur pesa rumba te wera za vient na biso beta la biso ba générique to lelo wera so beti générique yo mo yebi partout dans le monde entier to beta rango donc voilà nga ko dénigrer wera te surtout longoli ba wera ba nyoso batikali ba robinho ba vibrateur ba déplique ba nyoso muto abeta musique esimba te po bazala bolingo te lelo Fabregas na moni marmone comme au fond parce que atimbeli moi polémique yango amoni ngo za zoba na moni asengine bato ba pardon le pe pave beti et ça écoute une semaine ba mona moni ba millions de vies parce que muto so aza vraiment alors ça marmone mtema neza pembe marmone ke liboso na moni Fabregas côté anto longole a part wana ba na so batika ba biloko côté ba beta musique esimba te ba mama nzanza. Voilà, ba manzande ba zozo muswamba sikoyo que ce mona tino ko dana bando répondre ngango bien te mais tant que yo sko tala papa bi keneza ka famille mutu mpana ba occupation na mais tant que mona sko magali au sabe miso au finga sko bench ata yo moko mura eteke ndeko la no bo bamso bo kabola lipa bo kabola jus bo vande skamo bo la bo zonga ba butu e bo butu pe leki bo muninga pa na mbongo te o kabeli muninga mais tant que sko tala bonga au finga sko bench na ba emission kasi baloba na famille bala nyoso tu bazande motin toza bana bakizengi ndeti mtu sele waza bana bakizengi toza bana misu babuka na makolo misu ba même poli baza siko tanka zaka mwana bina fela yemba mwana baba za baba boto boire eka po fini benji to bagete awa sa makabi yema yema mni zo salad yema yema mni zo salad na so fe bat ba jiji azali boma ka yemo mta yebi po bat ba jiji biso za batu ba otala biso to ba otala ya finga kya
yende to moni aza élément mabe moni ndeza ba fan bo juger ah auto moni aza élément malam donc voilà yene aye mamni zo sala biso peto mamni zo sala sauf que za famille to fandara to zali pe to kozala ba occasion ko sangisa biso zebele ba matanga ba feti ba kobota bana to koya kotala donc ba occasion ko zali belé zo moi donc nana ta ho le kapona ofinga mututé sauf que to za famille. Voilà, merci beaucoup Moura, très bien parlé avec beaucoup de sagesse. Vraiment, tu comme chuté, tu comme vraiment vers la fin. La belle analyse Moura pour que tu comprendre un peu. Alors tu tournes vers la fin. S'il faut lancer message na bande colo, tout ça la bombe salamon ba chroniqueuse, ba chroniqueur, comment tu serais qu'on se comporter face à face, il y a ba leader, il y a ba artiste musicien pour la accompagner bon par rapport à Moussala pour que Kenel bosso. Maman nana conseil na opesa muté pour mutunyo sa mukolo. Mutunyo so ba botaka ya banara ki bobebe ti akoli. Tant mutunyo sozo kolo yebi ke koto fo sala bo et là au monde on loba pour na mona ke veli nazo lika na télévision a les gazo finga ba journaliste biso surtout to les oiseaux de même plumage yo ko le gato finga batu po o finga la biso ne loro nini télévision foot ratin ya loba na TV o ya ko posa ba ntivalé boya ko sala kindumba boya ko sala musalo pona kindumba pona bozo mbongo bo gagner 1 franc ya yebisa biso na CBS ba foot combien. Aïe, ça on a CBS va foutre avec combien pour te dire que tout Zachary a direct TV va foutre ba journaliste c'est 50 000 francs. Yé na CBS va foutre avec combien oya foutre landa kuna yé oya soma mutuka oya sombe lamba na ya rolata. Yé va foutre avec combien. TV foutre ratem mutuno so na médias andumba ngana o juger mutena te médias en général. Na ba o banga ba l'écran na ba chaîne likolo ba za ba ndumba. So moni fi ya médias so pour sa voiture azo foutre la immeuble à ndumba. Na vrai sens azan bon normal ta dans la télévision pour TV foot à télévision stoyer bito vivre dans ma relation ni so ba vivre na mibala kindumba so atangi moi ko mobala na boaki elle kana mwanda ku 1000 pe 1000 ko kasete o pesa na facilité hein il faut na o pesa mpa ya mibali kutu ba boaki pe o mécène a boaki mécène abile kana ndako ko mpe ndako ko mo keno na mususu afana pesa mbongo leka wa mobali o lekisinga na leka sko wapi mais avolia mbongo na fo salango tala degré bon yo bisanga ke yo ngana gagner vie na TV gagner vie na TV te na kindumba TV za kindumba tant dit tant toujours le TV za kindumba TV za makambo biso to sala te TV no kindumba TV za kindumba mutunyo so la nanga TV za kindumba ta ba obo complexe ra o ba journaliste minene bo za par exemple la ba za ndumba pour na to na tanda ba CV po biso to ba ta mile to yebi ke o azabo to ko lo ba na télévision te pour ça ba vie na mais TV za kindumba journaliste nyoso minene bo mone bo complexe ra ba za ba ndumba. Pour ça, mon journaliste pour sa voiture, ndumba. Pour babala te batang la biso mibale na la télévision par nana boduga. Batang la biso mibale na la télévision. Le loto to mona Mariette ka jinga bando pour ça. Makam si makam lo batin, ba se fait Mariette ba nyoso ba yebit. Est-ce que yebi se Mariette ka jinga te to yebit. Ayo zo ngolu to babali et le CV changeaki. Mais so mona Mariette pour ça mutu ko comprendre que keba ba fino bouton kuna. Botika blo na TV za kindumba. TV za kindumba pe antibus on so to anti valeur pour so ko zaki muta valeur on ngosa kindumba te on ngosa msala na oti o kenela na kopema na yo TV za kindumba en tout cas côté na meka corriger pour les anti valeur yemo na télévision sali soki 30 ans bando beta tolo ngana télévision na sali 30 ans ozana sponsor a bikite ni ya ba mama kwango ba nika kwanga na simanda ba pesa ta kwanga tele extra la TV sala promotion après le bikinga za muta valeur aux anti valeur nous sommes tous anti valeur. Voilà, merci beaucoup Moura, vraiment merci beaucoup. Donc on est vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Voilà, s'il faut on peut seulement contact na ba joindre facilement et puis ba dédicace na banane o ba soutenir de près ou de loin. Bon, mutu ça a besoin de contacter ngana pesa numéro te olingo zwanga okomenga na Facebook na betaka Moura de la presse ozwanga ou soit olaninga na ba chaîne na sala kumbela moki télévision ozwanga wana donc voilà, merci à baton la ligne arabiso. Wa moni maram na lobby et les ayés bolimbisi okomeli opesa suggestion te nga banga na mutu te ba internet c'est église te to ana pasteur mota dirija biso to yesu yemo ka kitaya o dirije biso azate internet c'est église te to kena na ngobongo moni kina les ayés akomeli ngabi akoto bongisa mikana ko so ko yelinga pe ko finga ngana finga rapport. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Miller Waku qui est derrière cette caméra. Merci à mon boss, double boss, triple boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, et aussi salutations à Georges Louboma depuis les États-Unis. Merci beaucoup à ma maman chérie, maman Léontine Doli depuis la France. Je vois encore Ado Senga Maître Sengi qui ngassani toujours na Kataba Suisse. Encore une fois, à qui me pemba la main électrique la Kataba Belgique. Voilà, merci mon frère. Tu es un vraiment le soutenir à niveau moko à qui me pemba.
coup de chapeau et ça a vraiment plaisir. Voilà, c'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Merci beaucoup à vous tous ceux qui nous suivent de partout. Voilà, Miller Wakou, merci. Darcel Easy, merci pour le montage. Ça n'est fini et on se dit au revoir. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Bye bye. C'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001. Blague télé, là, sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, on a un donc, total la Victoria TV, na nenga ilusa, na nenga makambo, pour tous les news à l'élo. A Elbiso, Victoria TV, donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total la Victoria TV, il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour Bolanda, faire ya mboka, ya par-ci par-là. Donc, number 1, tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa, Victoria Certa, Amen.